C'est venu comme ça, hein. C'est fanatique, tant on a quartier latin, on a pessinga comme CNN. Mamambario, binambala koso, mamambario. Nike Eclipse, né à l'hôpital américain, Monangani, il y a Miss de Miss. Dans mes meilleurs vœux de bonheur, on avait les grands mopao. Remettre trophée symbolique ils allaient quitter batanga ba animateur te batanga ki ba chanteur ba danseuse na ba musicien tam du moment lingi vérité donc ceux qui allaient qui vraiment qui ba pesa ba trophée na ba animateur en tout cas parmi les deux premiers John Snow nga razala wana et puis nga zo mabo pa matin nga na benda bor mo ata de bor pe de bor CNN a couvrir tout, il y a des animateurs. Ça veut dire qu'il a continué à bon vin na mobimba. Nga soki na zo l'animation quelque part, soki na kei, il faut remplacer na 2 ou 3 animateurs. École à CNN est à la raté. École Père Bill Clinton est à la raté. So l'aura bien. École à CNN est à la raté. École Père Bill Clinton est à la raté. École les a mi balé. C'est là non mon zuluku. Ba une animation criée. Il y a un bébé à Talaku. Bah dit tout à la baïroya, bah on va dans l'école, il y a nono monzoloku. Après on a école de Marami Balé. École à Juna Mumbafu. Ou bah Bill Clinton Bazali. Na école à Kaloji. Ou Bisoto Zali. Cher ami internet, na pesi binombo tebisika bozali, bozabongo en direct. Moi la sika à Botami, émission na biso ya sika et outi ko Botama na kombo ya Tam Tam du moment. Cette émission la biso ya Tam Tam du moment, nous avons la première invitée la biso au Ezabongo CNN Alligator. CNN Alligator, ancien musicien à Capture la Terre, animateur de Capture la Terre, Oyo, a CP Biso, en 1999 à 2004. Donc, nous avons déjà invité Langaï. Bonsoir, na bonne année. Bonsoir, bonne année. Bonsoir et bonne année à toi, Dembo. Bonne année, vraiment mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, d'amour et de plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Quand on a intro nanga, oza émission de Sika, Tam Tam du moment, yo oza première invitée nanga. Ça bana bandi carrière nanga, oza vraiment émission de biso. Na va to kutama na va sa sujet na biso. Pourquoi CNN, pourquoi Alligator? Bon, CNN, c'est venu comme ça, hein, c'est fanatique, tant on a quartier latin, on a pessinga comme CNN, parce que tant on a bandaki, na barumbu, na version X, na Galaxy Musica, on m'appelait Maestro, et tant on a un groupe Jolino, on continue toujours au bien Maestro, et tant on a un quartier latin, des places na yo comme ya CNN, et tant on a longé quartier latin. Ndé na uza kombo ya Alligator ba masanga moko ya ba gabonais Gisali Aristo Junwe Fabio de Paris na masanga ipe ya son âme d'Orlando Diop ba masanga ya ba gabonais bango batala ki babi na ba emblème ya ba biso ya ba africain ba tu bazana ba emblème ba lion ba léopard ba aigle mais Alligator azate donc yo zala Alligator moi tout va yango za normal et tant que peut to komina jonga to kena moi kombo Alligator ngo mettons to changer sur au salle depuis tout comme dans salle sika et comme sur Jon Snow les rois du nord donc tout ça on toujours combat toujours et on chukoloba déjà en 1999 au banda qui kutaki ou intégra qui coupe ya quartier latin à Koffi Olomide avant on a ozalaki wapi avant on a nazaki na version X na version X na ki Galaxy Musica na commune na Barumbu et à partir de Galaxy Music en décembre 96 donc 96 tu gagnes au bêta concert et enlever les rideaux dans groupe Jolino tant que petit concert wana savoir faire dans ça que bazunga na côté na groupe Jolino donc na côté na groupe Jolino na évolué 97 ti 98 na fin 98 né na yo que des quartiers latins et puis 98 na fin 98 na quartier latin to yo bima to misa tanta to bimi na 99 bisonyonso voilà. Donc c'est comme ça pour nous moi bref na moi mon coup c'est au lena qui n'a pas détail belé donc c'est comme ça Alligator ba to bosana ki o mandambo soki ki o sela biso iloko oyo et pangusa kofima ya miso na départ ya ba collègue no mususu et ba kenda qui vraiment amona ki asuki mais arrivé non vraiment et puis ça qui est énergie mususu soki o sela loko moko
Oui, la moussa qui se suffira. Bah, la boka bakri luka na tata na boka bakri luka ba. Mbolokoso, mamambario. Binambolokoso, mamambario. Na yoba kana ba. Ndombola number one na. Number one yo. Angata ewe. Didi Stone na Eclipse. Na utu klia mona za boka ngonde ewe. Mamuwa balumiana. Après via bisinga no chakomba mwana ngai après sali Didi Stone Nike Eclipse né à l'hôpital américain mwana ngani ya Miss de Miss. Donc mes meilleurs vœux de bonheur na vena les grands mopao. Donc meilleurs vœux na famille na mon bimba et puis plein de bonnes choses nzamba batela et continuer ko batela et après c'est toujours d'inspiration et pas ça la musala na ndenga sala toujours avec son cœur et voilà biso ba petit net tout ça on a toujours soutenir il est toujours de près ou de loin. Ok, merci beaucoup. Morceau on a vraiment ezaki pona osepeli ça Joyce Mavungu na Kamba Lukengu. Sikoyo après 2004. Moi ezaki avant 1999, sikoyo après 2004. Bon, après 2004, avant Nanouana, na fin 2001, 2002, moi quand j'étais Salamaki, tu es la somme mon frère nanga le Bukabouya, à Canada, na PC bambo théâtre, babon année na opé le Bukabouya Nduku, Nduku. Donc on a beti kodo yimo personne à comprendre. Donc Nduku. Tu es beta volte-face qui tita le passe na boraba, mama qui tita lo, je salue biloko wana. Donc on a eu bokango et puis ça la guitare nanga kitoko et puis après wana parce que à l'époque poto pena nazo kokate surtout le roi na ba hiver boy ils ont dérangé ngai na yo zone Afrique na c'est encore une en Afrique et puis na yo réintégré quartier latin et ndenge za la ra mona eloko yo lingata yango mutu bandotinga mayo voilà de na yo za sous visa na zongi poto et puis na zali quartier tout ça du monde arabe et selon moi j'avais vu qu'il était temps aussi na mekana nuko bunda c'est un peu difficile mais je suis un homme doit se battre. Et là, je suis en train de me battre. Chemin de fer, il n'y a papa chéri. Toujours bunda. Toujours bunda. Suko, quoi, non, il y a poto. Ezaki, o kimaki to, o yana. Na kimate, na ya pena na ke na zui visa na ngai. Donc, je salue Etel Ngombe, première classe Mobimba, Stéphane Djigi. Je salue aussi Pete Bacardi. Je salue Benji. Ouais, ba Neg Marron. Donc, voilà, pena batunangai. Bon, batunangai. Donc nazonga gimikili et puis voilà tu le londe tout ça continue ouais pour ne pas que na kende mo musika dembo anamongo tembo lobi vérité te lobi clair te on dirait bombi marambo susu te na bombi marambo te na lobi ke na zwaki visa na ngai na ya poto 2 fois na ba info perso c'est tout. C'est quoi le quartier latin pourquoi? Kolonga quartier latin zaka ba contre la musique moni musique na biso ya Congo et na marambo belé za na kati. Musique na Congo na moni je suis pas là pour na bana ko relacter qu'il y avait ceci, il y avait cela, il y avait ceci. Na vie tokutanaka, na vie to wi oswana, to occupé ko bongisa, to occupé ko ina na un moment donné, mais après to ko se pardonner et puis la vie continue. Donc to continuer ko ina pesa lo la père na bina betio mbata yo ko ina eka po abetio mbata. Ça papa c'est comme qu'il y a un truc qui ne va pas, ça va gifler au moment on a posé on a rail. Donc moi je le prends comme ça et puis la vie continue, je suis là. Le plus important est que je suis en bonne santé et il est fier quand il tenga autant sur telle émission na yo, tant à mon en bonne santé. On appelle display Begito que moi lich ne peut pour penser à boulinga na expert comptable parce que le roi musique ya er mon mon ba lich en beta maman ba carré bo John Snow roi du Nord. Merci beaucoup Chissé Bwanda vraiment l'histoire mais comme toujours elengi alligator CNN kotala musala osana kacha quartier latin kotala mineni ovma balela merci bazolela mais na ba anniversaire ya quartier latin on dirait aux ala raté en fait aux ala raté en plus ouais à 32 ans après ça qui va prix vous avez qui les gens à kin biso tendance à c'est là au matin au matin la moi jeep au matin moi catch vous avec ma soeur va catch au matin la moi catch mais tout le monde ni catch ni la gomme ni loco après ma soeur peut bétamine en côté pourquoi vous avez absent na ba anniversaire il y a quartier là bon ezara likambu ya temps na tamu na romikana na éclaircir non na sujet wana tant basala ki 32e anniversaire ngata on a sola ki na vie ibisa ki ngaite ki nazo ya pona ya kozwa présent morobo quelconque non vie ibisa ki ngai ke non anniversaire anda kuna yo oya ndako ko 32 ans donc ça qui une invitation normale en fait donc ça qui invitation verbale
parce que écoutez nga dianaki na kinso na na poto et ngeza ndenge mususu mais écoutez nga dianaki sur le terrain na CPV en tout cas je ferai de mon mieux que nazala wana et puis na yaki tout ça qui wana mais tant baloba ki ba remettre ba trophée symbolique wana ezalaki te batanga ba animateur te batanga ki ba chanteur ba danseuse na ba musicien batanga ba animateur te pour ce batanga ba animateur vraiment dembo et puis nazo garantir na ba public ou bato ba o JC Mwanda JC donc zonga pena bien temps na on ba boy na display wana donc zumelenga on va réponse donc zonga pena donde na zolo ba boy donc soki tam du moment lingi vérité donc soki ezalaki vraiment que ba ko pesa ba trophée na ba animateur en tout cas parmi les deux premiers John Snow nga razala wana et puis nga zonga bo pa mate nga na benda bor moko ata de bor pe de bor de ngozani catch na te nga utu makambo ba catch te ngawo makambo nga za pena de trophée wana ba tshaki bato ba moko monga nga na zongo de pour faut bossa na raté que nga na remplacer des animateurs makasi na mbala moko des animateurs makasi bakei un CNN Jon Snow vaut 2 personnes na continuera na vie na nga mobimba na disba na simanyo soto tikala na ebisio ke ngai nazolo ba oya ngai nazolo ba ke ngai CNN nazolo ba ke ngai CNN ngamoko un CNN vaut 2 animateurs ya makasi ya Congo ezate ke bango ngala leki bango non mais na départ ya 2 atalaku ya makasi ya Congo un CNN aye a couvrir tout ya 2 animateurs wana ça veut dire que na continuera bongo vie na nga mobimba nga soki nazo sala animation quelque part soki na kei il faut remplacer nga na 2 ou 3 animateurs ou 4 soki boche moko azo ba problème en tout cas a obeta 2 albums tena okeso wana seconde ngotie olingoza parmi le deux wana siko neti na yo mo selon yo siko ya liboso lingaza na pia o yo siko la kimta liboso ya mi bala lingaza engeza ka ngai yembale pe engeza ka ngai yona biso ki ngazwa deux plans engeza ka ngai bon naza prétentieux te mais ezandenge nazo monelela ndenge to monela ba animation ndenge komi lelo hein eza moi changement animation comme na moi changement mo boy école ya CNN na bekola ba bil na bekolo to ka lelo ya ba be afrobeat CNN omoni lelo na pardon excusez-moi na lingo expliquer hein et expliquer ba fan ya CNN moi 3 sortes d'animation est-ce que ezaka ndenge mo to fo animation ezala ba style on tena ba ndenge omoni to sola bien école ya CNN ezala raté école pe Bill Clinton ya raté école eza mibale muta fungula ginzela nono monzuluku bayaki na animation crier yina bébé atalaku badi tutala bayeko ya bango bazana école ya nono monzuluku après wana école bimaka mibale école ya Juna Mumbafu o ba Bill Clinton bazali na école ya Kaluji o biso tozali l'école ya rade to sa to ke na de gauche à droite te ngai omoni batu mususu bamona ngai bakanta babula balobola kisene na ka fiera nga ko bude te ngali ngande vérité na respect ozo comprendre école les amis balé école ya Juna Mumbafu lignée ya Bill Clinton malgré Bill Clinton a apporté ça lokola autant qui français au comme professeur ya français ozana ndenge na o enseigner les français bon yango moni parce que Bill Clinton c'est un grand animateur hein ya mboka na biso en tout cas pour ngai na génération na biso oyo na voix na ye na mona animateur o aza pembeli na yazate tilelo non abimité aza bête à scène il s'est dansé il s'est animé il a dit comment ko emballer public il a dit comment faire vibrer la salle aza fort le rôle abiso na Congo total a mingi présent au monanga ke ya za ba ligne ba CNN hein te to boso na raté que il y a un Tutu Kaluji il a osé na animation chanter o ya vandisi yango ba ligne bimi to bimi belé mais au mona so ba animateur tam sous le lot de to comme na 2020 boy to lo ba vérité to le bité que tous ala ba meilleur ami to le bité que tous ala so ba nini mais to vivre na yebi que ko vivre na parfaite harmonie ça utopique mais tous ala batu to vivre naturellement au yebi que lui là c'est un grand tu le respectes tant qu'il est grand c'est tout ko ba boy et révéler na question boy na tuna yo inspiration na yo bazuyo na groupe Jolino en tant qu'animateur suko
idole na yo ndenge wandolo ngandi na travail animation boye funa beta ou bien koleka ou bien na beta lokola pona zala ngai ni naza boye déjà na groupe journaux nakutaka vie nanga moko azala kuna bo Guy Laroche grand animateur na biso ondimate vous comprenez grand animateur ya osakana te ngai moko nga na travailler Tutu Kaluji, na travaillé Somono, na travaillé Mboshi, na travaillé Théo Mbala, na travaillé Djuna Mumbafu. Na yo moko. Na ngai moko. Wana ba travail na nga privé. Pona zala ndenge na zali na couleur oyo nga na zana. Vous comprenez? Oui. Yango zomona naza na ba façade belé. Na animation na nga naza na ba couleur belé. Donc nga naza pena na animateur moko type modèle oyo ke ye kaka na se baklaki na ye kaka na se basé kaka na ye fona travailler kaka ye pona zala ngai te nga na travailler ba animateur ebele pona zala ndenge na zabo de eza normal parcours même chanteur so e mara ténor pour ozala pena na niveau il faut travailler ba chant ba ténoriste ebele pour okoma na moi eloko moko boye donc voilà. Par rapport à ba actualité ba buzz ningezo et sur qui la kara la bi ozala utala ba vidéo utala banini komona Koffi Olomide koyemba na Karine Mokonzi utali ba Grace Mbizi utali ba blore belé zo bima après pour na ba actualité mususu kotala ndenge ba musicien des fois vie privée na ye ba komi ko itala motina ba net wala to ba avis na yo vraiment ba featuring ndenge na kin ba mo benga ba fit faut que va kin ba moi danger na ba abréviation hein. C'est bien de voir aussi que non une chroniqueuse a yembina na chanteur ya munene na mboka na biso c'est bien et toujours ils ont là ça qui toujours projeter lobby toujours protéger le parce que au moins biso solo là bien au moins depuis maman Bilebel maman Chalamona babima ba chanteuse comme moi passé Dieu merci lelo Cindy Azali Meje 30 Azali Tatania Cruz Azali na moni pepa et Lorette la Perle Azali na moni pepa héritier fille Moazawana vous mona que moi côté bana basi ba bazozonga na musique c'est bien tout ce kende parce que maman Betia kenda moi kala moi avant donc c'est bien ngana sepeli et ça échange culturel artistes bazar se communiquer bazar donner un coup de pouce c'est ce que nous voulons pour le Congo de demain Tomi pesa na maboko la main dans la main pour tout kinde de l'avant parce que tout sur la vérité lelo musique na biso tozonga ki moi sima pour biso moko ba ko soa na soane l'équipe biso to komi na ko soa na siko to yebite to yembaka te to sala album moko bandu bandeka na album mona yo ozala ka boye dikosi mutu mabe sukete là boye. Donc, yango 2020 oyo, tala 2019, to soigni trop, to bénéficier na rien. To changer nos façades. Tous à la bamité, mais tous à la batte. Ça veut dire que tout le monde a quelque part, to fais na ta bonjour, na bonsoir. Tout dit qu'à on a ben coca. Te. Yangote. Alors, calibre 12. Yangote. Donc voilà. Il y a solo vraiment. Autant la calibre et bien moi kala, total K12P et bien moi kala, mais autant total les sous ba single P bimi parce que bimi vraiment belé. Attends ba collègue nous obéta na pas jonga. Total ba pousser na to vendre bimi ni vini koni à Suzuki makala mingité. Total na ba tumsus bazo bimisa total ne loko deo brando mais évolution parce que yo boka mo loko makala calibre mais par rapport à ndenge seki ke ebima ou bien etambola ezotambola bomoti c'est dû à quoi? C'est dit à temps. Mais la question à temps parce que tu peux beau préparer un truc mais ce qui nous embalobi que c'est pas les moments hein. Moninga na linga mingi so na zoloba parce que muto akosa rabata la na misu ya omona longo moi lunette pour na respect pa bato ba otala biso na mona matission ba mona pena eza question à temps ce qui tant na ngai koki parce que moni gloire ya ra nzambe moi 1% déficit biso wana el mo kenda na donc
Tchongu temps ya romona ke bo petit nanga 1% na oyo temps na oyo yango na salela ngo. Bo mona na forcer nanga te. Attention na beti mulangi ka bu na gangi bat ba obina. Donc toujours continuer avec le temps, tu places en haut comme manango, mais moi zo baisser braté, je travaille toujours. Je suis là, je suis en train de travailler et je bosse dur. OK. Pourquoi na banzembo na yo Bel Air, comment on dit? Air ambiance au tient on a compte na moko, mais calibre ba compte mususu, pourquoi au partager en bon? Il y a une collaboration dans la maison HK, il y a Hermen Kaba. Donc, il y a un travail qui s'est chargé dans Maramboana tout. Il y a un travail bongo. Mais la air ambiance, c'est un gars qui fallait qu'il y ait un mot nazana noir. Bon, mon imar, il y a tout le temps où bandé en osika. Moi, après déjà, ils ont la lacune à Miki. Mais je sais qu'avec Yann Mambo et Rabi, on va faire quelque chose de bien. Et on va aller de l'avant avec le président Antoine Pierre Boukouli, que je salue, dans la maison BKL. Donc, on va aller de l'avant. On va aller de l'avant parce que soit on a préparé, na Mikoleroya, en tout cas vraiment, parce qu'il faut tout, on a métissé l'album au Havana Binisango. Donc, le roi a commis Jon Snow, le roi du Nord. Donc, je vous garantis que. Bon, le roi du Nord, bon, ici, je sais moi. Mais c'est Snow. Le roi, mais c'est Snow. Azawana, donc, naibiki, Torobina bien. Torobina Gitoko. Le ketunde za pete, na ninga mibali alilo. Mibali a tout disou. Le ketunde za pete, c'est la biso mo loro morobo ya air ambiance, et ça pour ça là, plaisir na maître Cortel Mississa, maître pas comme les autres. Donc on a des divorces, na ya mon games, mais loko wana ya air ambiance et ça la va kitoko vraiment. Oh yo linga mingi wana. Aya kidi. Ambroko sokida kidi. Alligator kindio. Ambroko sokuna atala biloko. Lembola sani, lembola. Lembola sani, lembola. Lembola soupu, lembola. Donc lembola sani na biso mama. Siko sani yo lobaka sani, ko lembola sani. Sani kako ya sani kaka oyo bachelo biloko lie, supa makabu soki leki elengi o lembola mama. Yango ba mama fuboye ba olamba. Malgré nga mtetela biloko so biloko na tozala na ngote vraiment. Ko lembola sani? Ben oui tozala na ngote. Olamba makayabu te? Te tolya so lia makayabu. Bino makayabu il y a maka RDC mobimbat. Te RDC mobimbat mais pas na biso te ba tetela te. Ba tetela ba lia makayabu te. Ata bolia ka lopoka la jessa bolobaka. Pondu na loso. Bolia makayabu j'espère. OK. Ba tetela bazakozo ki ndoko kisangani boye non? Te toi na donc pour le moment to komi na nini to komi na province. La province il y a Sanko. Donc Mbujimai. Kasser oriental wa Kaboli yango déjà. Bongo bito yo ezara banane ba Swahili. Ngam na plateau. Ba question za ngabiti. Ba question za ngaba. Merci beaucoup Dembo. Merci. Merci beaucoup donc habite za côté ya ba Katange kuna na Kamina. Ya côté ba Katange. Sikoyo makambo na ya banzembo na ozo gérer yango ndenge nini en fait. Toujours gérer yango. Vraiment faut la musa banzembo na parce que quand même oza ya munene ye moko lobeza parmi les deux hein so oza ancien animateur ya quartier latin oza parmi les deux premiers mais faut abiloko non vraiment et la muka siko ozo gérer yango ndenge nini. Toujours gérer yango ndenge nzamba so pesa biso temps. Ndenge nzamba so pesa biso temps parce que ngoni ngamo ermo na vana na se poser ba question ebele. C'est CNN, alligator, caïman, crocodile, ngando, les mâles dominants. Le lot a baptisé Jon Snow. So il n'obéit pas Djonga. Même voir on a bazobina. Babina kati tongo tout muso to kati musique bona bena mais bokati avant faut continuer kati 17h. CNN a boire kaka. Akomi bisu ko yemba danser. CNN ça va. Et moi pour beti ndio tuna fila. Mutu nanga ko basele chanter la pembe ngona ya Bogar tala kaka. Sikoyo komi likambo disque. Moi angi sur roche moko ezana. Il faut tout décanter nos stations eza nini juste. C'est ça, ngapi na vanda na se poser ba question sur ça. Na se poser ba question belé sur ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que sur na album EP ça nga na zo zelate ninge public zo zelate? Est-ce que ça que communication ça bien té? Promotion ça bien té? Tu vois na ngamu za rasu bien té na disque. Parce que na batu babina bayaka. So ba meninga tana ki au Suisse ko beta nini batu babinaka. C'est la même chose. Qu'est-ce qui ne va pas?
Donc eza na mikila ça na l'analyse na yo comprendre que c'est question ya temps. C'est question ya temps. Parce que okipe ko zaloza na 110 ans mais moi na muka na 10 ans a osala makambo ko le kata msuyo mutu ya 110 ans. Mais moi tango okoma na 115 ans okomi ko sala makambo ko le kana mwana oyo ya 10 ans. Donc eza ka question ya temps. Ngana mona ngo eza question ya temps. Donc ba o tout lelo yo bazo lia bazo mela miel. Bazana bazo lia na table d'honneur. Parce que moni succès za rola eloko mbete hôpital le logo yambayo le pe go yamba Benoît le be go ne go yamba Hélène le be go ne yamba André ainsi de suite le be go ne yamba Jean-Marie. Donc voilà ce qu'on a vu pourquoi on continuera bon il y a eu déjà obi ke wali za ba prêter la bantu na yo mais répertoire parce que obi déjà que vous en va on a marché. Vous avez le marché, non, on est à l'embo là, pourquoi tu es à mon vent de Sifma Boué, ou tu es mal bail au biquet, on est à Babylone, on a tout. On est à calibre, on est à air ambiance, dans le level où il y a Nandenga Kisika, Nandenga Bilo Sika. Parce que au fur et à mesure, on aura plus la critique et la public. Ah, on est à Boué, on est à Boué, on est à calibre, on est à air ambiance, dans le level où il y a Nandenga Kisika, Nandenga Bilo Sika. Parce que au fur et à mesure, on aura plus la critique et la public. Ah, on est à Boué, on est à Boué. Mutu sous tellement azala déjà fan na yo et sous on continue même en ça na on lingo ka ndinga kikala même mutu sous azala besoin à lingo besoin ndinga kisika parce que oza na mosi mo za ile présent après ici bina moté kabwani mais on linga ndi on linga bosote on linga ndi on linga kala mosi sous faut la sika parce que ramo ça qui on kala osa la moté des mots la musique parce que toujours ba requête tout le temps oui on va ça ba répertoire na bino mo ezali pourquoi bo se bazaka na oya kala bon ezali juste que concept ya auto betare pas jonga eza concept ya o lobi on eza très bien eza bien mais ezali concept ya tant to betare pas jonga et pas jonga ezali reconnu ezala qui créé pour na robeta musique ya interprétation ya ba artiste o place biso to uta idée la moi ezalaki nini comme moi problème ezalaki entre bandeko na biso ou ya diaspora ba combattant na ba artiste et musicien ba mona ke musique ko beta sauté ba to ba ko tika la bongote il fallait ko créer système moko OK malgré musique izate mais bazaka na moi place moko o ba ko banda ko ya ko longola moi ba stress yango mon idéologie wana ya ko beta musique et interprétation wana salamaka donc ils ont un concept il y a beta musique et interprétation ils ont raté que pour CNN à Cheli Bayana et que CNN c'est samedi c'est CNN c'est chez Djonga OK ils ont raté non CNN c'est chez Djonga mais musique et interprétation merci beaucoup donc merci vraiment dans éclaircissement voilà. Vraiment parce que là bato belé on a bazar la besoin ba mais le rôle éclaircir mais le rôle animation ils rendre mon a chanter le rôle ba crier ba lembula ya ngo bini se bana ko bini ça avant ko ba ambiance hein ouais écoute ba crier musuna boka te ba crier musuna na boka te ya solo le rôle ba kangai na mukila na ino na boka ngo kangai na mukila ndi kangai na mukila bon mukila wa kaonde ni moi mukila ndo kito mukila normal mukila parce qu'il y a des mukila mboa pa na mukila mukondo Mungando pas na mukila mukondo alligator pas na mukila mukondo ko kanga na mukondo siko mukila alligator da côté na mukila na ina simbo Eddie Benzoula, l'entrepreneur, le patron qui veut gagner des millions. Jean-Jacques Dinganga, na Bundes, Jean-Jacques Dinganga Massanangai. Na Bundes va mbote bisika bozali biso tozo koba. Et puis moi na Bundes mususu. Petite sœur nanga moko ya bien boy Audrey Agustino. Ba na Bundes. Na linga ba na Bundes trop. Talaka Bundesliga. Mboka makambo ebele na koya kuna fona ya kuna zoya kuna kalate ba na Bundes. Avec Jean-Jacques Dinganga, c'est parfait quoi. Ok, merci beaucoup. Là vraiment tokomiko vraiment vraiment vers suka il y a émission nabiso sikoyo là la minute studio ici li babé on surtout ici li tondeni. Non, studio ici la raté studio nous travailler toujours parce que il faut na mekana métisser album. Donc na meko sangsamo ba style belé nous travailler toujours. Donc nous travailler studio Zali. Je sais que
Gauthier Zo la porte de Paris. Ouais, bisanga pena que CNN donc ngana zana yo tisuka. Tis lobanga na rotika yo, na rotika ko soutenir yo mukolo pena que non nzamba binanga okozwa reçoit ta 1 euro te. Mais soki nazwi 1 euro yeba que yo kozwa 99 centimes ngana tika na 1 centime. Na biwao bato aboy baza mo rare. Donc bango bazawana, jonga okula ela soutient toujours le patron, les boss. Donc azali wana. Et puis toujours kende toujours. Donc nenge ali wana golf kizo la dégâts matériels. Donc Gilumbuji vient en atati shora nzambe na biso ya bana barumbu. Donc moi je travaille, nazo travailler maman, nazo travailler. Suzo gérant on dégeni studio jonga musala. Surtout on déjà en avance album comme les albums to single to maxi. Lembo les aleka titre moko ya nos natala nano. Est-ce que oyo nga nazo bouleza yango nini zangaki na sauce na nga unaza olamba. Mungwa pilipili litungulu ozo zanga yango nazo bakisat. Titangu sauce yoko ma complet. Kasi to côté si vous. Mais on comprenait que sauce on peut na bien. Te na sauce za kitoko. Sauce za kitoko mais tamsu to kausika ne mo soupe trop. Bon, nandenge na nga mutu mtana babu na ye nga sikola préfération c'est la gabu pour soupe be tara ofu ba matcha ba kilo boye bandoko boye ki wa mettre wa kasi balobi aspect balobi mwasi nzoto mobali mbongo babi wali botele wala kibani wali botele juste kanga loko wali botele yango moni mikolo yo mama ngai CNN na lobi 2020 oyo to vivre yango na amour na paix na tranquillité na attente toujours vivre na spiritus sanctus Santa Maria toujours vivre na spiritus sanctus yango zo na mikolo na zoloba spiritus sanctus habite en moi protège-moi pénètre-moi tous ala na calme maîtrise amour tous ala batu to vivre nde to vivre na ba mikolo oyo elekite Christophe Kazadimour Benité Béminence, les Moussa les Cap. Donc, Maman Moulouba, mère Nabiso. Moi, c'est Gaïta Sandouka, Ochobala, Mikolo, Libali, Arande Goubo, la monnaie Massa, faut mon plaisir, je Libala. En tout cas, mes sincères félicitations. Djobo face à Fashion, Jimmy Bokouli. Donc, Dadou et Tambe, Chintambe. Il y a mon place à la soirée, là, donc voilà. Toujours travailler, toujours. On travaille. Tout travail. Ok. Relation inotika na ngona ba collègue na ya quartier latin o ba ya liboso na OPO tika ba remplacer yo relation nini ambiance ni botika na hormis en tout cas na ba grand frère na ngai tout bazaki avanga na quartier latin yango funa yango nazo profiter na présenter ba mère veut na ngai na ba vie na ngai tout o bazalaki avanga bon na on peut faire mingi na tanga ba animateur on est à département na ngai ba chanteur ba bono boka ma na département na bango. Pourquoi chanter? On a des départements. Si vous voulez boire un mini bao bandima inga na kota na département chant. Le cas vient en deux Brundo. Le cas Suzuki Luzubu 4x4. Modogo Barambo Samchintu. Mr Samuel. Mr Samuel. Donc voilà. Bao bandima yeno na département chant. Donc na pesi ba bonane na ngana vena ngamboshili pasa na tapis rouge. Na pesi babona nena ngana vena ngasomo dolce parabolique na pesi babona nena ngana ngai moko Jon Snow na pesi babona nena ngana océan auto betara na Bercy na pesi babona nena ngana apocalypse acide luka mikolo pena so boka na roi David ya nono monzulu ko empereur soki yote vie mbere biso tu ba oyo pamba donc na pesi bona nena ngana batutu na pesi bona nena ngana kérosène kero na pesi bona nanga na Gesak Chipoi yego tout ça na ba WhatsApp banini donc tout sur la moitro et puis na pesi mbote na batutu na batu nyonso tout ba balinga ngai na pesi bango ba bonne année ba meilleur vœu année weza na pena année ya prospérité ya évolution ya makambo beleza na ba vie na bango na vie ya batu nyonso na ba oyo tamsu na tangi ba kombote mais ba bonne année na bino na batutu ba bolanda biso. Kotala, on a une question boé, on a obligé vraiment de répondre en côté, mais on a quand même question parce que ils ont un département d'animation. Kotala, les qui ont comment vraiment à Paris, même si mon a été mais où il y a la musique. Nani? Les qui habitent.
Nani? Kilimanjaro. Asalini. T'es content la ndenge comment en fait ndenge ya tika vraiment musique ndenge ba bayebela ki Kilimanjaro abima na monde de musique na via comment omene yokolo banini. Kasi na vite on a deux choix. Okino poko tika musique, okomi commerçant. Il y a comme un sapeur, na mona gazara bien, toujours propre, bien là ta ba yoji na ndinga linga rolata. Tranquille. C'est on a leki na bisot. Ce que lingi na a préféré na comme sapeur. A comme sapeur, na comme sapeur. Mais ça problème peut nga kuna kanso kwa bank singa na kaso ka azan hôpital na bangi mabe oui tu vois na leki na ngai oui. Merci beaucoup Alligator, merci vraiment, merci Nandingue au répondre à l'invitation la ngai ou la vraiment tomo comme na suka ya émission na biso. Un mot de la fin, non tu veux vraiment micro hein. Un mot de la fin pour na ba fan na yo. Déjà désormais ceux qui bolingi bozwa Alligator CNN bon vous avez déjà parce que changement d'adresse c'est ça qui déjà na Djongade déjà bon on a 36 rue Marcel Dassault 93 140 na Bondi oh non surtout asa fan hein Alligator bilo lembo leze bilo lembo la no bombo lembo linini mais ngalinga mi lembo la ba siete ça là moi c'est bon Alligator micro za ya yo ba ex mabo kilo ba feature mabo kilo moi liloba malgré libale simba te mais moi liloba libale ezaka teka libale ya nini ya moi sambale libale za ya animation libale za ya chant libale za par-ci par-là na peut se beta bale libale za partout mais caméra za ngwana vraiment je sais moi na zoomelinga ba lèvre wala po talaka toi la moi hiver ba mona pe Android en tout cas moi à la fin parce que non mukile sukite nanu penzamba epsinga te ke Jon Snow suka na wa ngoyo pema ya mukili na botoli awa ona devisa ki otana ekoki tozali elo na kolobaka kezali que je suis là nazo préparé bientôt ce qui m'a ramoto les chants là par la grâce de Dieu nyosto ekende bien maramuto ekende kitoko donc na robsa la sous son mususu na robimisa binoka ba tout ce qui bo sepela nango binoka mais nana sike bo sepela nango parce que ça vraiment oyo ndina no bara ata soki sai nango succès le roi soki ndenga ni était mais le plus important ba to ba le baki musique ya betiza bien musala saliza bien c'est le plus important ko sala musala bien yango ndele nyonso. Donc voilà, je suis là, nazo préparé toujours, nazo préparé. Fanny Kembo, moi si à Tembe, Nzube, il y a Essende Nzube na Switzerland. Donc biso tozawana, tozaliwana Mireille Kaseka, batunangai, bazaliwana, Sakina, Sakishu, Sakidor, Yana Fatouma. Donc Moussa Ledo Kinegitoko, Judith Oumba Compressor. Au moni mikolo na lingo loba mingi te nazo vivre na spiritus. Oui, pour la mono peu moi style veut changer hein et changer te mais au modifier le sous ba maele ba 5000 sous pour nga bena père na ça ro boulé na za expert comptable même tout na na beto li solo wana père na ça ro boulé soit na la science philo na ki na université na za journaliste to na za la expert comptable ya mo mo batiko na tika la mo na mo lichi ba nini ba repassa moi benzape toujours qu'est-ce moi suka vraiment qu'est-ce moi suka ba poto kabwana nangana ibaka banani ba accompagner na animation na studio na ba tunu ya sima ba accompagner pour l'instrument préparer na bimisa d'ici là en tout cas na sala ki on a gisasa donc on a travaillé on a gisasa ngai moko on a travaillé na jeune artiste moko azo bimapé na kini azo émerger bien Gary Garvel to meko sala nae mais je crois tant que bima ba to ba resepela vraiment ba resepela pena ba resepela et lo connait nazo senga la biso ba artiste musicien na biso ba artiste en général donc tout tigana no ba koswana tout tigana no ba biloka pamba tout se concentrer na tout anu toujours kende wapi. Le Congo c'est un pays de grands. Le Congo est un pays où il connaître ba grand artiste ya osaranate. La musique congolaise a colonisé l'Afrique pendant au moins ba siècle. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Ouro est tourné dans le sens moussous qu'on se pose des questions. Tout le monde tous à la bamité mais tous à la bateau. Qu'on essaye de faire l'essentiel que bisonde tous à la numéro 1. Mais je crois tous à la numéro 1. Je crois tous à la numéro 1 parce que
Maître Gims, ça congolais, à tout bêta Stade de France. Ouais. Tout ça, pas numéro 1. Ils ont dit que tout comme une mouki, il faut tous années sur la majorité. Ils ont dit que tout ça, tu as 20, tout ça à succès. To vimba. To vimba. Ah, vejo sar, vimba. Alligator zongi. To vimba. Sukula store, sukula sali. Donc, to vimba vimba. Ouais. Donc, to vimba vimba. Na pesi ba vina ngatumbote. Na rubanda bongo na Félix Wazekwa, S grave mokuwa bongo. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Mais tout trouble de hors de public. Merci na sagesse, mon grand. Merci. Merci, vraiment, merci. Merci beaucoup. Ngape mou na na palais, na pe kosomba livre na nga les petits bonbons de la sagesse. Na kosomba na librairie moroté. Je viendrai à la maison. C'est chez moi. Pour na funak pezali biso. Te ngana okene na chez na palais. Ozana signature. Na zwana signature na boy za la keo na somba ke livre na nga mota musobi zango ba kabila kinga. Na lingi pena na ye, soki za la kao ezaka 10 centimes na binevier, ezana ngo rien pour na yo. Mais soit 10 centimes signaler un livre il a bien les petits bonbons et ça l'a bien parce que tant on a na kinturo na kende ko lukaye mais malheureusement azala ko sala nzembo pona ba léopard je te venu na ki tiché na pale mais singa kaza na studio na ko nous déranger était mais azala ki concentré na musala donc na pesi mbote puis ba courage et puis ba félicitations na président Josa Nyoka Longo à son âge il a commencé à nous faire danser depuis toi qui banamike hein Lelo. Viazo bin sabiso kaka loketo mwamba ya zaiko na ya koboya yango. Merci beaucoup vraiment. Donc voilà, na pesi mbote na ve na biso Weranson, auto bimsa disque formidable et c'est formidable aussi. Donc na pesi mbote na ve na biso JB Pia na papa chéri, binadam kolobaspe. Donc vient à biso baspe belé donc biso tout on a moi display à moi genre obligé donc voilà et puis mbote na pesi mbote na grand mopao vient à biso mopao père nanga na préféré te tout yeto sola il so kaza na besoin nanga au mona ka to mona yo moko cha caméra boto za naï donc c'est mon papa c'est chez moi chez lui c'est chez moi il est en moi je suis en lui donc c'est les fils c'est les pères en fils quoi. Donc voilà, je viens à Bisso, tout ça voilà donc et puis voilà et puis félicitations à Massa Nabiso, Fali Poupa. Déjà les 28 ans donc j'ai fait appel à tous les Congolais, tous à la Bercy voilà. Na Bisso tout, ils a souhaité na Bisso tout, na souhaité puis vient na Bisso Mopao que Bercy wana etonda ko le kana ninge tonda tant to beta na vie Mopao. C'est ils a souci na Bisso tout. Donc félicitations à lui. Et à continuer toujours. Mais félicitations parce que... Ils ont déjà félicitations. Pour Nanga, ils ont déjà félicitations. Avoir le courage. Il y a déjà les baya qui n'a qu'au bêta na Bercy. Pour Nanga, ils ont déjà réussi. À bêta, ils ont déjà réussi. Et à bêta. Tout le monde a babilo, tous les gars, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Ok. Merci beaucoup. Là, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à toi aussi, CNN. Merci. Koyana plateau nanga ko répondre à l'invitation nanga vraiment ça me fait vraiment plaisir parce que oza invité nanga ya liboso na kati ya émission oyo ya tam tam du moment na repesa ba merci nanga na Dipiron Chungura ya mongems ya baleki bambote lisusu nanga na Matiti Mamado na Mama Petronel base nanga na Belgique à toi Mimi Love Bungu ma sponsor du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà, merci à toi vraiment. Pas jongé dans l'ami de tout le monde, Motema ya Bibish Kapika, Bambote Bisika Bozali, à ma grande sœur chérie Eliane Ochoudi et à mon fils aussi, Edvika Bongodjogo latéral. Boleki tellement ébélé. Tam tam du moment, Yangoyo. Émission na bino ya sika, oyo koyambela bino, ba artiste et musicien, ba artiste oyo, boyebina o boyebite. Ana obobunga kala boromona bango awa na tamtam du moment bo continuer toujours ko s'abonner na JC Mwanda TV borozala de suite on est là pour vous tamtam du moment makambonge ye moi ça sika mobali ya sika lembola sani lembola sani lembola abwaka ko vraiment ça va bien moi ça zo bwaka Guy Laredo, le père de triplé, mon vieux.